chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nzambe muto asalaki Satana, asali azali être suprême. Biso tozali ba être inférieur en tant que les humains. Tozo obéir na loi ya Nzambe, même aussi Satana zo obéir na loi ya Nzambe. Nzambe akoki koloba lelo. Existence ya Satana to reni na yo na mokili ya ba créature na ngai esili. Donc exercice ezowuta na monde luciférien et monde satanique nyonso faut pour s'accomplir il faut et s'accomplir awa na planète Terre. Monde luciférien ezali epa ya mutu nyonso. Ndenge nini? Ezali penser. Penser yango ememaka satanisme na plan physique. Objectif à diable. Objectif na nzamba cha pene na biso ezalani. Ye azo exécuter na ba volonté oyo biso ba imet ozo senga. Et nous sommes des êtres supérieurs par rapport à lui. Oh, en bon? Oui. Biso tozali ba quadripolarité, tozali ba 4 éléments. Donc moto, mupepe, mabele na mai. Oui. Na ndoto na biso awa. Mais tout à fait. Tozali kaka élément fait. Tozali ba déchet ya moto et pas na ye. Tozali ba déchet ya mai et pas la grande mamimo qui a la prêtresse ya mai. Mais ya azali kaka mystère moko mazali supérieur et à tous les esprits inférieurs. Non, les esprits inférieurs bazali ba esprit o bazali négatif. La reine mère azali maman ye aboti biso. Babele. Oui, nous sommes créés par la terre. L'esprit ezali mupepe ya Nzambe. Esprit ezali na frontière nango esuka. O to bengi yango Asera. Ezali dernière porte pour na kokota na astral. Astral kuna ezali reine ya Nzambe. Quelle que soit la dimension na yo spirituelle. Aucun humain a visité. Personne peut venir me contredire à expliquer yo o ezali na kati kuna. Mais o esuki na porte wana, il y a des gens oyo azali asali auto bengi voyage astral, a voyager à suka na astral. Mais à kokota na astralité parce que ce que kokoti na astral c'est que okei ko découvrir existence ya Nzambe azandenge nini. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien Nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basiladi $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola Nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo Nzambe apesa biso elanga oyo Nzambe apia biso baza na souffrance. Boze belé bokota la biso mokile mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité awana chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Matoni mingi na ba oyo ba benga biso po na ba idée, ba remarque concernant évolution ya émission OP. Matoni mingi na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor officiel ya chaîne Oyo. Également cette émission Police de Stars. Un grand merci na ba oyo ba benga biso po na ba remarque ba idée. Po ite to bongisa to améliorer to bulongo la koto ya mabe nzamba mona bino matoni mingi pe na ndeko Denis Mosolo oya zomina sima ya caméra na pesipe mbote na Thomas Fabien Elias P bangonde bazwami na sima ya caméra et puis montage et puis réalisation en même temps nzamba ya mona bino na musala kitoko ko sala po ite émission ekende likolo koleka bande babolingo tolali tolamuki makambo ezanga kate na mboko yo mais avant tout na pesi longonya pe
merci mingi na orphelinat vida ya mama Emily depuis Canada a sipela ka kosunga bana bitike nzamba mona na nyonso ko sala bande ba bolingo lelo yo toye kolobela makambo itali spiritualité bato mingi ba koyeba lolenge nini bakoki ko mona moto ko sambela makambo ko kisama te boko mona moto akokende makambo prière mais makambo mabe. Et puis nous allons parler côté spiritualité dans organe ou lelo ba koyeba bana mike makambo o ko sala ma ya mboko yo kasi raison pour laquelle meki ko benga moto yo ayebi spiritualité yevuma za makasi na spiritualité bande ko bolingo ngala lingaka tota ka be mission tout le monde qui chrétien tout le monde mais to yo kana no makambo to ko na émission il est très important pour na yo nangai parce que la spiritualité c'est important c'est to yeba yango pe sengeli to za na boyebi makasi côté spiritualité pour mingi bakosami mingi bakokosa bango parce que bako comprendre la spiritualité te mais na yango na ki ko pesa invité na ngambote papa na pesi mbote mbote papa babengo na kombo ya nani kombo na ngai maître Ikia ozali maître Ikia. Voilà, lelo toyambi yo na émission na biso Police de Star, ils allaient une émission d'analyse critique. To bengisa kiyo parce que to yoki ke oza makasi na spiritualité, oyebi makasi ma matali kindoki, oyebi makasi oyebi makasi bonzame, oyebi makasi parce que oza temps ya koye kola yango pour ne pas na koma molobeli na yo. To lingi to yeba Satan tout d'abord parce que lelo yo Satan a kosakana na vie ya bana nzambe, Satan a ko bebisa lobby ya bato, Satan a ko ruiner parce que comme on a lelo Satan a ko plus place likolo nzambe atikela ye maintenant na yeba depuis to bana ko benga na Satan na bomo na biso, depuis to bana ko kata million mabe, depuis to bana ko longola ba mvutuma na ba vie na biso ici la raté na yeba est-ce que Satan azali tout d'abord azana nani qui est Satan? Merci beaucoup pour la parole nayo. Premièrement, Satan azali créature ya Nzambe ou azali être invisible. Azala qui créé lokola yo na ngai, mais azali na service na ye o Nzambe a tsela ki na mokili. Oyo ye azoko accomplir toujours na ba exécution oyo azwa ki epa ya tata. Ça veut dire que na réponse na yo ce qu'on a comprendre on ko ba que Satan, le Satan travaille à la service de Dieu. Tout à fait, oui. Expliquez les bisons, non. Nous allons moi moulaï na explication. Fouama moi moké. Comment expliquer Satan, diabolo, a travaillé dans le service de Nzambe? Merci beaucoup. Il y a plus de 2000 ans, tozana combat ya ko combattre Satan, ko chasser ba esprit malin na ba famille, na ba ndako na biso, na ba foyer, do ba vie de couple, ba problème ebele tozo mona ke non Satan moto aza dedans, il y a ba difficulté na biso. Tokende un peu plus loin. Mondele tangwa sala ka mutuka ayebi ke pièce o na sali eza pona durée ya 5 ans. Après 5 ans automatiquement il faut qu'on change mususu ya sika. Mais nous en tant qu'Africains tant to soma ka bongo to komi ko sala révision to zo nettoyer mutuke ko da suna fonction ngo normal te ndenge mondele asalela kyango. Donc Nzambe muto asala ki Satan asali azali être suprême. Biso tozali ba être inférieur en tant que les humains. Tozo obéir na loi ya Nzambe, même aussi Satan azo obéir na loi ya Nzambe. Nzambe akoki koloba lelo existence ya Satana to reni na yo na mokili ya ba créature na ngai esili. Donc Nzambe akoki kozwango. Mais tant que il y a des siècles Nzambe yemoko toyebi idée to projet na yete et pas ya Satana. Donc biso peut to kozala na obligation ya ko obéir na ba ordre topé ba loi ya Satana na nature. Donc du coup oyo nyonso azo ako croire na existence na ye akozala dominateur na se ya tango parce que c'est lui le maître et le Dieu de la terre. Qui est le Dieu de la terre? C'est Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, c'est le Dieu de l'univers. Dans chaque planète, il y a un Dieu où azo régner, où azo dominer la planète, où Nzambe appelle ça qui mission. Comme il y a 7 ciels, dans chaque ciel, biso skotozali na planète Terre.
Dans le ciel, il y a existence. Il y a exercice, pardon. Dans la planète Terre, ciel, il y a exercice. Donc, exercice, et dans un monde luciférien, un monde satanique, il faut pour s'accomplir, il faut s'accomplir à la planète Terre. Monde Lucifer, na monde Lucifer. Le monde luciférien et un monde satanique. Mais quand on confond la biche, est-ce que vous n'avez pas de bazalaka? Bon, ils va être invisibles, les Ok. esprits. Ok. Esprit. Ok. Monde luciférien, ils allaient et pas ya moutounions. Nandengenin. Ils allaient penser entre positif et négatif. Mhm. Penser yango et memaka satanisme na plan physique. Ok. Penser au koki ko raisonner bon ndenge nazaboué na d'ici 5 ans il faut na simba 10 millions. Mm. Ils allaient penser. Alors, et comme yo na monde satanique pour que dans le monde auto bengi ya matériel. Mm. Monde satanique kuna nde ezali réalisation bon. Ngai pona zo mbongo na nga fona luka musala. Ok. Nga pona zo mbongo na nga fona teka batu. Mm. Donc ezali ce monde ya réalisation. Monde ya besoin. Mhm. So côté ya monde ya nzambe za monde nini? Monde ya kuna ezali divinité. Naza besoin si ma micro bien boye bat bayo ka. Ah, OK, merci. Boja ata liboko moko na moni ata na sa oboje maboko matamo bat bayo ka son. Voilà. Monde ya nzambe ya côté nini? Nzambe azali na divinité. Mm. Divinité na ezali positif. Satanisme aussi ezali divinité mais ezali un peu négatif. Parce Ok. que ezali na ba loi pe ba principe oyo ya ko respecter ezali en vigueur. Ok. Une fois au désobéir nango ozana mbano na yo ya kofuta. Et bon côté au nzambe. Nzambe azali déjà oyo apesi biso faveur ya kosala oyo nyonso za nango lokola na mokili to bengi yango démocratie. Ok. Ozana droit ya kosala oyo nyonso okosala. Ya onde ki bon nzambe we. Ezali ki bon nzambe. Mais il y a toujours un karma à la dernière heure. Parce que nzambe akoki kopesa yo mission na ye. O exécuter yango to saleli yango te selon volonté na ye. Mm. À la dernier jour, vous allez toujours justifier. Le karma. Karma il y a une sanction. Ils allaient sanction, mais sanction oyo eyaka dans l'immédiateté. Malé malembe. Oui, wane ezali peine ya nzambe. Débala tous ces pays ici bas. Oui, wane ezali peine ya nzambe. Ok. Mais et pas ya Lucifer de yé peine na ye dans l'immédiat. Aussitôt désobéir, aussitôt frapper. Ok. Mais non, il y aura aussi un moment où Satana a aussi sa mission na ye. Topé à chaque fois diable ça la makamwa la za na rapport après ça repas nzambe. Ye azana rapport oyo apesa ke pa nzambe. Nzambe apesa e mission na ye ezali parfois ko tia biso na confusion entre nzambe pour existence ya nzambe na existence na ye Satan. Do yo siko azali wana pona koya yo akoti yo boy, yo koti boy, mais il fait partir ya ba créature ya nzambe neti ngai na yo. Ok. Mais tu peux te donner moi solo moké tout à moi parenthèse. Tout le monde il est là ba ko enlever yo za moto spirituel. Tout le monde ba ko enlever bana. Baroga na bana wana ikinda ko sa nini. Kuto le côté spirituel. Pour mutu no na retourner ba tunyoso. Côté spirituel. Baroga na bana ikinda ka wabi to ezana rôle nini côté spirituel. Merci beaucoup. Toyebi biso nyonso que actuellement Afrique où l'humanité est allée confrontée na défi moko sans fin. Ba oyo balandanga na 2020 na lobaka sur makambo moko ekoya il y a dans 3 ans 4 ans ekokoma batu ba disparition ya bana ba homme âgé ekozala ba o balandanga na 2020. Maintenant tokomi sur place yango etindinga lisusu na zonga na télévision pona ko rappeler batu oyo na lobaka na 2020. Ba organe ya bana tout d'abord o ezali disparu. Ezali mission oyo euti epa ya Occident. Occident azali tozali na ba
différents camps spirituels. Biso tozali na tradition na biso, tout comme bango pe bazali na ba tradition to ba principe ya ba coutume na bango. Alors, na ba principe na bango bazali toujours koluka kozala dominateur et pas na biso ba africain. OK. Ba organe ya bana wana na kopesa exemple na no moko avato continuer. Mwana mukie azali facile à manipuler. OK. Okoki na place opsimisi 1 million on changer 1 million na échange na bombo. Alors, bazozwana ba organe ya ba enfant africain. Premièrement, organe ya mwana ezali na ba couple ebele, bazali trop riche, balukaka mabota sur le plan spirituel, balingi ko adopter te, mais balingi babota. Automatiquement, il faut tout d'abord ko sacrifier mwana moko ya bébé pour que et faire renaître mutu mususu. Donc, et ça la phénomène ni wana. Ezali phénomène de ezali pirement satanique. OK. De sacrifier humain à disparaître boui. Après, esprit wana ako recevoir offrande wana, yesko akoya kokota na kati ya libumu ya mama to papa moko tango basangani babota kate, baboti sikoyo phénomène. Deuxièmement, bazo utiliser bana wana pona ko affaiblir ba autorité africain pour ko rendre bango ba esprit ya bana mikie pour ko s'obéir toujours devant ba loi pe principe au occident azako pesa. Très bien. Le pays est gouverné par le roi et prêtre. Mais biso namboka na biso, tous les prêtres ont été exécutés à l'époque et maintenant ba komi ko renaître to komi ko zonga mukie menacé ya kobanga parce que gouvernement azopesa biso priorité te ya kotambola na ye ensemble. Nani kasi azali na sima ya makambo wana nyonso ezali toujours occident. Donc, gouvernement congolais ou africain, tozali na défi sans précédent. Makambo o ndenge bandi boué parce que gouvernement to ba autorité africaine moi conscience et yaki ko la mukamukie na ba année o et l'équipe même na ba année o siko mundela tali comment asali étude et sengeli ba utiliser la 33e degré de la franc-maçonnerie. Il faut sacrifier les humains, les êtres vivants pour que ko affaiblir toujours ba peuple pe ba autorité ya chaque nation africaine. Mais mutuna moko yesusu à part côté wana bien sûr que bako sacrifier wana côté spirituel mais ba organe wana ba milaka makila baliaka barin baliaka mitema wana parce que nalanda ki vidéo moko ba mindele bakati mwana moto bako to makila wana bako na verre ba meli yango na ya bongo mubeso moyen to cha vidéo wana ezali te po bako kokanga biso chaîne mais vidéo wana komona ana esalaki nga nzoto malele mais komona bato bakosala makambo modele wana kozwa nzoto ya makila ya mutu na bomoi makila nzoto ekoningana me bakozwa makila na bakotya na verre bakokabola bakoseka bakomela yo elobeli nini? Bon, en tant que humain okomona yango ezali chose moko grave mais sur le na haute magie ezali normal. Alors soit ndeti ngai bo soki na lingi na sala multiplication ya pouvoir na ngai soki ke entité to esprit o nga na sali demande ya multiplication ya ba puissance na ngai a pesinga mission que non esengeli omela 5 litres makila ya humain. Alors a pesinga ba moyen makambo nyonso o ko sala pour que na réussir mission nako luka ko sala ngo na peuple na ngai te na ko traverser na pays mosusu na kei na financer bato pour que baye la ngai soki balobi na nga ke non folia organique te na pesi bango bon pona opération boyo $100,000 zwa yelanga ka mutema ya mutu soki eye ngai na lie yango soki esengeli ko mela makila na ko mela makila pona multiplication ya ba puissance na ngai. OK.
et joue un rôle moko makasi siko motema wana na oza ne ya otuna motuna ezali na biloko mosusu ezali impossible ya ko expliquer yango devant la télé parce que ezali élément fixe et élément volatile. Une fois au faire éclaircir yango au déclencher guerre moko oyo même yo moko kokoka ko maîtriser yango. Maintenant, quel est le rôle objectif à diable objectif na nzamba cha pene na biso zarani ye azo exécuter na ba volonté oyo biso ba imeto zo senga parce que nous sommes des êtres supérieurs par rapport à lui. Yazali azali vous allez coller Satan. Mais tout à fait. Oh, en bon? Oui. Biso tozali ba quadripolarité, tozali ba 4 éléments. Mais ye azali élément fait. Mais expliquez dans le cadre wala quadripolarité. Et ni kolobanine. Mutu o aza 4 éléments. Donc tozali élément, tozali na mai, na nzoto, tozali na moto, na nzoto, tozali na mopepe, toza na mabele. OK. Ezali dans les 4 éléments de la nature. Donc moto, mopepe, mabele na mai. Oui. Na nzoto na biso awo. Mais tout à fait. OK. Parce que hier azaka na azali kaka élément fait moko. Alors tozali ba déchet ya moto epai na ye. Tozali ba déchet ya mai epai la grande mamimo qui a la prêtresse ya mai. Tozali ba déchet ya mopepe epai ya Azazel. Tozali ba déchet ya mabele epai ya la reine mère qui est la terre. Biso to rassembler les 4 mystères wana. Mais il y a azali kaka mystère moko mazali supérieur, il y a tous les esprits inférieurs. Je dis bien inférieurs. Inférieur nabiso. Non, les esprits inférieurs bazali ba esprit o bazali négatif. OK. Oyo bazana religion te, bazali en dehors ya religion ba oyo ba désobéira et pas ya nzambe selon la croyance humaine. Or bazo sala kaka mission oyo nzamba tsela ki bango na mokili. Ni ngai ni yo o ayebi le plus profond il y a mission na bango. Mais quand vous disiez la reine mère terre, il kolobani. La reine mère azali maman ye aboti biso. Babele. Oui, nous sommes créés par la terre, cette chair et l'esprit. Micro. L'esprit ezali mopepe ya nzambe. Ame pe ezali ya nzambe. Mabele et utika na mabele otozoni ata. Alors, ye azali maman na biso, ye aboti biso. Azali reine. Selon yo esprit wana qui n'arrive pas nzambe na tonine. Esprit ezali na frontière nango esuka. O to bengi yango asera. La spiritualité to bengi yango asera. Ezali dernière porte pour na kokota na astral. Astral kuna ezali reine ya nzambe. Ni humain atikala ko visiter kunate quelle que soit ba dimension na yo spirituelle. Aucun humain a visité. Ezali na asrar. Esprit éthique à la kawana. Ami ya mutu ne traversaka asrar et koti na astral parce que ami yango utake pa nzambe po a kotsa yango na libumo ya mama to ya papa na yo pour que ba créer yo lelo. Esprit etikali libanda à ma côté. À mes côtés. Mission place wanasko mutu nyonso akomaka limité. Personne peut venir me contredire à expliquer yo o ezali na kati kuna. Mais o esuki na porte wana, il y a des gens oyo azali asali auto bengi voyage astral, a voyager rosuka na astral. Mais a kokota na astralité parce que ce que koti na astral c'est que okeyi ko découvrir existence en Nzambe azandengenini. Waouh, c'est très fort. Maintenant, objectif pour Nzambe Zaranine. Nzambe, objectif Zaranine. C'est indéfini. Tant que moto, sur le roi Satan, selon yo non le bique diable a tapé dans mission. Ce que Nzambe lingaranine finalement. Nzambe premièrement selon yo. Selon yo Nzambe lingaranine. Non, non selon moi, mais toujours ça là, selon existence. Voilà. Na makambo otozo vivre na. OK. Tozwa exemple moko eza un peu facile. Président de la République azali
likolo ya mibeko nyonso parce que ye akoki kodeside na moment nyonso alingi atie mpe ministre wana azali chef ya gouvernement na ye gouvernement ezali visible maintenant atieli biso susu baagent ya renseignement baoyo toyebaka te et même na satana azali comme agent ya renseignement ya nzambe. Donc akoki ko agent ya renseignement akoki koya kobetelo masolo oyo ezali contre président de la république tango yo o appuyer yango les mêmes agents akangi yo. Alors satana pa yaka ko goûter se biso o akozala d'accord andimi yango azui ba principe o akozala d'accord te azali épargné. Mais ce que nous devrions savoir, il faut que respecter ces principes. C'est tout. Yo samela nzambe nini yo za kwapi finalement tout le monde koyeba sur yo. Merci Ozali beaucoup. nani Nazali successeur ya maître Aventura azali na Brazzaville. OK. Nazali initié à temple sacré de génie de l'Inde de Wewe Gombele. Tout le monde peut aller consulter na Facebook, Google bako mon temple sacré de génie de l'Inde. Bo samela nani bino maître na qui est votre maître? Moi, j'ai été initié par le génie des hindous. Quand vous parlez d'initié, ça veut dire que tout le monde a maman ba initié bien sûr. Initié na ndenga mabeto initiation ezali toujours ezakaka bazo l'action nzela. OK. Parce que pouvoir ezali émanation otobota makana. Pardon? Pouvoir eza émanation otobota makana. S'expliquer non. Ça veut dire eza lokola don. Don tango babota makanango esenga pe mutu fo azala oyo ako orienter yo na don na yo. Ba don wana ezali mutu ye moko akoyeba ko guider yango na voie positive soit na voie négative. Mais nyonso ezali le don gratuit reçu de Dieu. Les prophètes, les pasteurs, les prêtres, les moines biso nyonso tozali na voie moko mesko utilisation ya ba pouvoir na biso nde ezali différent. Alors nous maintenant lokola tozo utiliser ba pouvoir na biso na voie luciférienne to satanique, on nous traite de sorciers sans les savoir que tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier. Tout à fait. Tout le monde au azali de mutunyo zandoki. Mutunyo sazalindo. Na ndenge nini papa? Il y a des sorciers maléfiques, il y a aussi des sorciers positifs. Tant fort. Il y a des sorciers maléfiques, il y a des sorciers positifs. Ba o bazali na positivité ba ngoto bengi ba zo min surnommé ba prophète, ba pasteur. Parce que tant que déjà ozali na troisième œil spirituel. Ozomona makambo oyo mutunyo sa mona kate. Tu es sorcier. Le même œil na yo wana le même œil oyo ngai nazali nango. Yanga parfois eza psychique. Ils sont à 33e degré, ils sont plus loin parfois même. Et maintenant, tu me traites des négatifs. Mais tant que tu sali voyage astral, bisogno stocké na destination moko. Mais ba porte on est frappe c'est différent. Bisobino ba porte ni bo frappe. Ba porte wana ezali secret professionnel. OK. Mais c'est que l'humanité doit comprendre que bisogno sto voyage à toké na destination moko. Et là on y émission na émission oui ko transmettre message nini na bat Orlando na chebiso télévision. Message na ngai premièrement ezali tout congolais alingi tolingi azala éveillé. Non seulement que ozala na kobanga ke tango kotambola boye bakoki na peyo, mais nalingi mutu nyonso azala éveillé. Tozali na combat moko to déclencher, ezali déclencher, ezali sans fin. Ezali sans fin. Et deuxièmement, nalinga ki na éclaircir batou pour ce qui concerne les problèmes financiers, makambu et belé oyo, batou bazo réclamer à tout moment na ba télévision, na ba église, makambu mabota, makambu tellement ébélé. Oyo s'engager dans plan spirituel. OK. Voilà, torumo ke na suka ne na uto tuna bat ba retenir nini
na émission tosali mokolo lelo. Tout d'abord, bato esengeli ba retenir esengeli tozonga na kutimi na biso pour que kimia emeka mpe kozongela biso na mboka na biso. Numéro de téléphone les aliboni. Oyo nyonso akoluka ko contacter ngai akozwa nga na plus 242 8700 660. Plus 242 pardon, plus 243 voilà 82 8700 660. Plus 243 82 8700 660. Voilà, merci beaucoup Nandengo yaki na chez Biso Télévision. Na bandi batu batali émission qui toko nga la c'est une émission parce que au fond on a peut-être connaissance ne ba ke na vie connaissance amala muzwa ya mabe kozwa te. Donc vous avez obligé à ya mabe te. Donc merci beaucoup Nandengo yaki na chez Biso Télévision. Numéro de téléphone na yepe ezali wana sa ba ya ba poste télévision na bino. Beaucoup en contact na ye parce que dans la connaissance pe ko ba c'est un plus. Donc on a ndenga mabe te s'il vous plaît. Merci na Dinish Mosolo na sima ya caméra. Merci na sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth. Merci na Orphelina Vida. Suki Jésus-Christ azongi te tokuta na pona émission sika. Bye bye. Oza Congolais olinga kambana. Orphelina Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelina Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance.